Nanzungwa kindo kite kombo nange komama kombo nange komama Nanzungu ya famite o kombo nange wapie wapie komama. Tu vas chanter ce chant. Je sens que l'onction d'aujourd'hui est attachée à cette chanson. Ton nom ne sera plus cité dans des réunions sataniques, là où on décide sur les célibats. Nanzungwa kindo kiteo kombo nange komama kombo nange komama Nzungu ya bando kiteo oh wapi kombo nange Alista batu bako pambwa me kombo nange komama na lista batoyo bako bala mvulo yo komama komama na lista bato bako pambwa ma kotakuna komama. Je déclare toute limite qui était devant toi tombe à jamais au nom de Jésus. J'ai dit ça tombe à jamais au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire comme moi? Fais comme moi. Tu te prépares pour courir. Je déclare à partir de maintenant la vitesse dans ta vie. La vitesse dans ta vie. La vitesse dans ta vie. 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 Kima. Vitesse dans ta vie. Vitesse dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce qui t'a arrêté tomber. Ce qui t'a limité tomber. Ce qui t'a bloqué. Toi qui étais malade, touche là où il y a cette maladie. Kombo nange oh na lista bato bakobi kalelo kombo nange koma yeso oh nange koma manga na lista bato bazobi kalelo yanga ye koma mankombo Moïse Yange komama. Au nom de Jésus. Nzungu ya bando kiteo oh wapi kombo nange Alista batu bako pambwa me kombo nange komama na lista batoyo bako bala mvulo yo komama komama na lista bato bako pambwa ma kotakuna komama. Je déclare toute limite qui était devant toi tombe à jamais au nom de Jésus. J'ai dit ça tombe à jamais au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire comme moi? Fais comme moi.
Tu te prépares pour courir. Je déclare à partir de maintenant la vitesse dans ta vie. 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 Kima. Vitesse dans ta vie. Vitesse dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce qui t'a arrêté tomber. Ce qui t'est limité tomber. Ce qui t'est bloqué. Toi qui étais malade, touche là où il y a cette maladie. Simba bisika bokonango ezali. Kombo nango. Oh. Na lista bato bakobi kalelo. Kombo nango koma. Yeso. Oh nango koma manga. Na lista bato bazobi kalelo. Yanga ye komama kombo Moïse. Yanga ye komama. Au nom de Jésus. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. En tout cas, je crois que vous étiez vraiment là nombreux. Yakolanda Bisso et puis Bozala qui bénit. Avec cette chanson de notre sœur choisie, Basoloa. Non, mais c'est pas possible. Cette chanson peut t'amener Yakokota na profondeur ya lo sambo. Hein? Nzembo oyo etinda yo okota na mozindo ya lo sambo. Obondela nzambolo banzambe. Na liste ya batu barobala na année au 2025 kombo nanga eko mama na liste ya batu baoluka voyage nzambe na yebite ndenge nini osala mela mais kombo nanga esala nini eko mama. La grande famille de B52 la mignonne officielle, je crois que vous ebelina moi extrait auto libino avec notre pasteur Moïse Mbiye, le réserve de l'Éternel, hein, le pasteur Moïse Mbiye, il a cité Bethel que je salue en passant mon pasteur. Donc la grande famille, Nzambaza bien. Abonnez-vous massivement ici chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez les liens. Ça nous fera énormément du plaisir. J'aime cette chanson. Ndimbo tongo ebeta mabi. Banda bomwana nanga kino mokolo lelo yo. Namona te moyenge benya kelelelo banango Dawidi. Mwana oyo akufela baboti yobokoli yokolisi lelo akomi pe moto. Bambala mingi olakisanga kepana yo impossibilité ezalaka te. Litomba nini nabungisa bonzambe na walela biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Hey, c'est choisi, tu as tapé ma chérie, tu as vraiment tapé. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Nzambe akoba na kopesa ba inspiration oyo. Quand tout le monde a ba inspiration à boye, ça prouve que notre Dieu a continué ko sala. Nzambe na biso vraiment a continué ko sala. Abi na kata nzembo ana lobi litomba nini nabungisa bonzambe na olela biloko mokili oyo bombelinga dans le futur. Le plus important pour moi dans ma vie, kombo nange komama, kuna na lola. Alobi lisusu kolata Chanel yoji ya mamoto. Eza mabete li mabende kosuka na moto. Le plus important to lukabo mbokondi ya likolo. Po kuna tokozala nyonso ya mokili eza éphémère. OK? Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement ici chez B52 la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Bisous. Na ebite video oyo ernime kokoma ekomela bino
ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yelibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Oh nalela. Kina sala mignonne bokolia mo zero. Lo bezala kina 10 52 yo bokolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.